vie est compliquée, mokili balukaka. Moi mokili tozao et balukaka. Mokili tournaka. On se comprend. Oh pédale oh na vélo ya kimbambala oh pédale mokili a compliqué. Baba ko que ça qui mabe. Abako ke yinio. J'aime mes deux sœurs. Na lingaka bango pour na lingaka ba bongisa. Nga na zate ke na ke koto na fuli, na koto na fuli te, na ozwelo côté. Ata ba kozala nde bazala ki sou liboso te. Mais le fils que mbote ndeni ndeko nanga. Mais ça to tonga kakati. E koma kakati. Nga bien na ngata da tongi nga mona oyebiso. Dada tonga mama na e. La confession. Bon, maman, tu pas au capacité. Azoka pasi parce que les kameza mwana. Bana ndem to bazaki na kata mutuka o ezekelaki bango mato bazaki te. Ndé bazo finga tout ça ndé zo sali passe. A uté ko benga pe tout à l'heure awa. Ya yebisinga sta bloqué. Non bloqué. Abisila sta bloqué. Abia lingaka benga pour s'excuser pour na mwana. Mais akuti ba bloqué. Si là a bloqué maman. Ndenge mato pa yebisinga. Oh. Ndenga benga. Et vous avez raison, ni si la bloqué, maman. La Bible sur le rana de comida, sur le rana de vos essais. Là, ça va bonté baboma moutou. Non, par rapport, il y a ben site où ils ont mis. Baboma moutou te. Si quoi, nana alobar aesa baboma kambuana. Biso mokoti. Banani batungela ki ba mida ba voice one. Si biso mokoti. Ozoka, so biso to tungela ba comédien. Somme si le qui bango voice, te bon benga baloba. Biso mo toza mitema mabe, toza mabe makasi. Tola tsa mutu moko chapeau kaka te no, si la ndaza motema mabe te, biso toza mitema mabe. Ben omona pana bana mibali. Oh. Te bon ça comme le roi basi le quoi ba pédé. Ya gabi. Bolingo bino ko na ngona univers na bino lobi ke le. Toza mabe makasi, toza mitema mabe. Biso ya terrain. Terrain apesi mwana la Miraisa. Là, tu as banda kokabola a to benga mwana nanata kaza merci beaucoup na ato sali après si mars terrain 20 sur 20 na maluku mwana Miraisa a rejoint terrain na ye Belvi a se retiré na Mongita awa na bitu tango muni Belvi a se retiré na ye pour arbitrage ezali na kati c'est comme si bandaki avant bango ba yebisi na sima tout ça je sais pas tango zo mona Belvi longwe balobi akimi et Akimi Bitumbate a se retiré na boina ya za libre. Moi ce qui maman ga geta ba maman mo kitoko. Yo kutuna no ko sata ajouter mi sisa izo bima la kingo. Mi sisa lo kwa so le ngoni. Mtu pembe kama mtu na pembe. 40 d'âge. Bakanges kama boko me aka kitoko. Ah baba baba fike la ngani nyo. Eh, où va yes. Oh, ni susu ngabi. Obeli? Obeli? Tena beli te? Ori. Eza ele. Na pakoli bi pakola be na yebi na mususu kite baki singa susu e baby singa susu mala. E baby singa susu bien. Mais et pas il y a docteur Mogijo. Na kenda ki kuna balakisa inga docteur Mogijo. Ba bina kende pas docteur Mogijo. Asili saka ba tampon, asili saka biloko nyo. Kitoko makasi. Mon choix de beauté. Benda beauté. Voilà. Benda beauté. Ah, sundengo yaki obima bongo te. Ko bakisa beauté makasi. Mama, if love is crazy, love is for me.
yo ozana yo pauvreté mais na destin oyo Satan apesi yo okomi pauvre à côté si célibat à côté si ba blocage à côté si ba esprit de mort à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki ba o bazala ki na ba blocage ba débloquer bina ba changer o bazala mikumba na bango boya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoki kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekomaki pasi faveur ekomaki pasi mais ntango nazongi ba opportunité oyo nga nakutani nango nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makasi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bopete boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme on a ça la business pour que na linga makamu na ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batu tout ça na za na ba porte fungamaka en tout cas na sentir docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai kombo na ngai na koloba eza passé démon Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kanga mana eloko mobo nokakanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kanga maso nakanga siko noki kanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal naosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu parce que napesa Nzambe merci na makambo asalelinga napesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu déjà batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance esimba te boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto Bonjour. Mon choix de beauté de makam. Ya. Mon choix de beauté de makam. Ngana ya kaka awa. Na kaka kusala suki na nga awa. Na wa kusala manzaka na nga awa. Na ya kusoma mafuta na ngai awa. Ba mukamate na nga ezolongwa awa. Donc na kenda place mususu te. Awa nde ba yebi ko simba mutu na nga. Po modelo basala ka coupe. Tele ba bimisa suki na nga mutu na nga pembe. Da pembe na nga bo mwana nyonso ya kana etika na mutu.
babimisaka mutu na nga pembe. Mon choix de beauté. Et pas docteur Mobijo. On va ça là au souki. Nana anniversaire à l'eke chulobi. Donc ba ni atanga na musuki. Na moi c'est comme ça on kembete. Oyo ke neska mususu boye. Ba salon de ba sala ba hote. Donc naza obligé na kana mon choix de beauté et pas docteur Mobijo pour ba ni atanga. Action. Eh, ba koti lo basika. Eh, na moni kutu te. Maman, on a besoin de boire makaka. On a la kimia. Na boire comme na robe. Oh, il faut que ça ne boye, croisé. Ah bon? On a besoin de boire comme na robe. C'est talon nanga. Oh, il faut quoi? Oh. Oh, makambo zawadi. Oh, mais le comme tu as bossé dans le civil, et puis ils ont bien dans ma casse. Oh, tu as bossé dans le mariage civil. Ils ont bien la bataille, ils ont bien dans ma casse. Ils ont bien dans la panza. Ils ont oh là là. Soirée mon Zapo. Eh, pardon. Ah, ma kabouizali. Bani atanga dans solution à 6 na meki. Ba meka na bango te. Ah, d'accord. Eh. Asi singa soki mona meka. Nata na kubwa kama na nini? Na oyo tuna oyo. Kano. Awa nyonso ezali kolata. Oh nini? Ah voilà na salon na biso et pas docteur Mogijo nyonso ezali. Oh yeno ka bongo okuta bilamba ezali basali osuki o mekela mbana oyo omone kokoka yo osombi na yo okoti na voiture okemba mo fait. O luka na soto dans kenera soso na ke boutique boy na sala bete awa osisa nyonso. Donc biloko ya qualité osimbi tisi yo katisi kilo. Yo katisi oh kilo. Taka ndezo benda na makasi. Do awa osisa nyonso to na kati awa. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Zambalolo yo azosale Zambalolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na Zambalolo yo azosale Zamakaba sambolowe azosale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba bana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na mingi na tachola Yesu. Papa
nalingi na témoigne sangano na ye mapena tato na bonsambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambaka basa ye yoka shije na nga ye sangano na ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso yosalaka nde awa omukotshaka silingaka ntseko bano balekaka te eki ete sasa kwa kusisa video na sotu tuna telefone nga uzwa ndamu na baba nina ba mfa Bon, Gabriel. Papa. Nazoya dans 30 minutes. Problème de papa. Station au hôpital. Anasomba bana nasomba kitabu kuna chache. Wangu tato plate sa tatouage tena. Yelo ngwana ya ngomo. Ozale na nini verni wana uyeto. Na bijou na kama moli vasombela yenga. Nzambe na ngai. Ma Flo. Oyo longa te. Est-ce que mkususu bakangie suka maboko boyo alinga ta bimata na porte ate. Obimate. Mais ngana aka kitoko. Ngana aka kitoko. Quarantaine d'âge na aka kitoko. Sagana ngana balu kaka au moins c'est tout maman la geta pe avla maman mo kitoko. Yoko tuna no ko kisata ajouter mi sisa izo bima la kingo. Mi sisa lo kwa so le ngoni. Mtu pembe kama mtu na pembe. Quarantaine d'âge. Bakangeska maboko mais aka kitoko. Si jaka ke taka ya bikini na yo bakangeska maboko mais aka kitoko. Baba baba fike la ngani nyo. Yes. Ça va na. J'ai fait. Ils est bilé, D'accord. Oya nga kata papa. Bini boza na kamera. Cha nini kuna? Tala. Soko kata ko chaka boite. Chaka boite cheka. Dana kata de banda kala. Cheka ga nini o so poso bini. Na hebi. Ngayo boya ya ko me ngaya wa o insuffisant. Na hebi.
Bonjour. Bien, Yaya. Bon nuit. Non, ça. Non, c'est ça, on est bien, moi. Yaya, tá aí o moco. Ya no Nantes. Voilà 27 pouces combien? Tu as dit ça c'est mon souk à 100. Ça. Kasi nayaki kuna nayeba ete nzoko bimino prédication bayebi si
yanga kata ile wana kamera Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasamboluwe azosale salilanga yesu oh. Salilanga Yesu Elengie. Mon choix de beauté, c'est Dr Moguijo. Yoka Makam. Beauté Boibazui wapi. Dr Moguijo de Makam. Quarantaine d'âge. Ozui wapi. Nakoseka mata me kopoto. Yoka coiffure, mon choix de beauté na bon marché. Na Kabambara, na Rema Ingalu, Bengangai, na peso adresse. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre dans l'émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Babango, avec Yves Ipantosa, directeur d'info. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo de ça, 40 ans, voilà, merci. Na maman Emily Dimamote, mais tous PPLM, béton, maman Nikelemba, Billy Vumuka Fondation, Tosunga, Veuve Orphelin, na bossa intégrant frère propre, Jean-Robert Kalala. Des savants de l'ADC, la force qui Motema, et à maman Antoine Nicole, maman la parfaite, à Paris, et Mote Belina, mon ami privé, qui c'était le futur, et Pessa, Mote, na Bana, et puis na maman Nabiso Laetitia. Un grand merci comme ça pour prendre du bon en Canada. On est toujours ensemble, voilà. Nous sommes déjà avec Yagabi, parce que toujours, na Salon Moguijo, mon choix de beauté. Je sais pas, Yagabi souvent, akoyaka yakakaka matin les hommes yaka bendi beauté ba bijoux ya talo invité en fait kolinga robongse longina yo de temps à temps en fait ils aranini maman bopeto ou bien en fait bien on bon papa faut que le kaka ko bongisa nzoto ti OK faut que le kaka ko bongisa nzoto ata ba aja ngo zo posana me biso to lingi na biso te on comprend faut que bongisa kaka nzoto Bozo mona po ba miso baza omona azana 45 ans ana bana abwa kinzoto 46 ans ana bana abwa kinzoto na ndeni non ngate
ngate nga nazoli te tina suka biso na bana 25 ans ndenge moko voilà bana 26 ans nga bana 30 ans ndenge moko voilà c'est bien moi il faut oluka yo moko bonga obongisaka nzoto na yo sinon ça santé ça va par la grâce de Dieu OK nzamba zo sunga mais pourquoi kaka choix ya salon mobile tandis que ba salon belé yo mikolo za na ngiringo côté ya Tuti Galuji côté ya ba Ferregola côté ya ba Bill Clinton. Mais aux autres préférés, il y a un bon marché, dans docteur et pas docteur mobile dans le salon. En fait, choix on a pas pour l'année. Parce que ce bon bah sindi mutu nanga, ce bah niatinga mutu, dans la zone mona qui na suki. Vous comprenez? Et là que ce bah niatio, bah tu ne se baso lula. Basala qui angwa pio, basala qui angwa po, et ça la bongo. Tant que bah niatio et là que là on met mutu on les équipé au thé. Ah, on a au mona qui oh bah salinga bien thé. Mais on les kabouille. Ya Gabi, basali osuki wapio, basali osuki wapio, basali osuki wapio. Ozomona. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Ok, les gars, on s'en occupe. Vraiment. C'est quoi ça? On change place pour l'année. Voilà. Mais quand on a TikTok, déjà quand on a tout chaque siko, déjà un message. Ba message, mais quand on a ce qui n'a pas été sur Iboité, on met si beauté moussous. Mais c'est pas 4 c'est quand on a crotia. N'habitez. En fait, c'est la mini. Beauté d'ailleurs, la batama, bah on bimisa na salon mobile, ou bien en fait. Mais bisio, c'est quand la crotia wa, et bimelenge la kandenge mususu. Et quand elle n'a pas mususu, ata bakenga suki maboko apamba. Omu na kapene longe vandi lo kwa bébé moko boy. Vous comprenez? Bolé ba onyata. Voilà. Ils sont aux autres na Sonia. Non na ebisho des fois. Ebisho basé na biso desi mukandi kama na beto kupo kana machala mwana. Ba machala mwana bakosa. 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 Mais c'est somo. Secret à beauté et à Gabi Vandiot. On a agi nous déjà bien. Néanmoins, il faut perdre moi ba qualité mususu bani. Voilà, bilo kona belé il faut perdre. Mais ose a toujours la teint qui toko. Beauté na yo, na ebité wana donc beauté na nga en tout cas mobimba na ngai na fani na nga kaka et pas docteur Mogijo. OK. Na va na nga pas docteur Mogijo, na teint na nga na zé pas docteur Mogijo. Na soin na nga na za pas docteur Mogijo. OK. Na suki na nga na za na mon choix de beauté et pas docteur Mogijo. Donc mobimba na nga na za wana. Asala ka tout. OK. Asala ka tout ana nyonso. Oso obongisa suki. Ozomona manzaka na kota kibo. Yango. Ozomona. Nyonso tu o manzaka, o sil, o suki, o nini tout. Koti doré na. Nyonso nyonso. O manzaka bachaka na machine wana. OK, ya machine. Comme on a été manga ya moko. Ozo comprendre. On a poto ya o ya poto. Ozo comprendre. Donc soin na ngana sauter vanda na pas docteur Mogijo. Donc na vanda na ngai. OK. Mais na vanda na ngai. Tu le belaki mamu ya bandeko ba olanda formation. Ouais. Biso routine d'appel petite sœur na biso pas petite sœur na pas kende kuna Sandra. Ate ko sala. Tout ça na esthétique, tout ça na make-up, tout ça na coupe couture. Vous salez déjà. Ya osala parce que asala kango kala na MS kala. Kala wanga zaki na Luanda. Sko nga zati na ka mbongo. Na ebite soka salaka to avanda kana ye na ebite. Vous comprenez? Mais ce que le quoi na sepela peka na musala yango. OK. Na linga penda na lingi skona ki akota penda ngamu le quoi na za na mone panenga koti. Pour le quoi zo linga voyager na epé. Aza na musala maboko. Moni et pas docteur Mogijo na za na confiance. OK. Na confiance na otinde kuna kende. Msi pour mo la penga mo pe na kei. Voilà. Et comme on a baïda ba salon parce que kala ngapena za artiste banda kala. OK. Ngaza artiste banda kala donc ngaza okanga basuki. Ngaza okanga basuki so na kangi au moins ngasi na kangi osuki. So na défriser osuki. Quand nde mama Flora sala. Quand nde basala awa. So na défriser osuki. Na yekola kango kwa pa nani mama na camarade na ngamo na oshwe. OK. Après wana nazaoke na kaka ya osesa na ba misa tina yeko yeba. Ya badakala sikona na zongi sango, hein? On a zongi sa ba client te. Te, ezali kama osona to za mwana te na epa camarade nanga. Mama bango client na yo to manda yo no zongi sa bango te po. Osona bwana. Te wala na sa maboke te. OK. Donc wala na sa maboke te. OK. Yani to kumusa maboke nde
ezali na banda kala mais là na commence à maboke sikonde ya sous makasi. OK. Ngala soa na raté, là tu as à l'aise mais toujours vérité. Voilà, ça c'est bien. Je tiens à vous signaler que toujours continuer toujours la formation donc il y a esthétique, couper couture, make-up. Alors bon binomo plutôt j'allais dire bonjour on a déjà musala ndeni mesala mi nakati salon mo bijo awa. Alors bandeko bana na biso bozo tinda boye bake ba na formation mo kitoko. Si Jacques Kakero motema yaka kaka po bakezo ya ero suivi et mon konza coupe de yaka kaka mama o bakezo ya yaka kaka moi ça pote. Alors Yagabi les autres remarqué une chose ils en ont déco to bengi Marcel Amboa parmi bandeko yo bazaki ya famille Bota maman Mombo et puis papa la biso Eboma Jean-Pierre Eboma ba fouti mon solo ndeko Marcel Amboa jusqu'à présent azo solo la télé azo bouger ta solo la télé n'habite d'autala otala plan likamona lisu nazo mona ngo ezo kamwisanga yande soni ozo comprendre bato mususu mona soni nem tezo sala ye yango ezo sala ye ke asala ndembana ozo mona eloko le kwa bongo za le kwa neti ke moyibi ozo comprendre po eza ko yiba po eloko mutu yozi ozwi mbongo na ye o servi eloko ya o faki azana ngote eza ki moyibi aussi mdela poki eza ki moyibi bampia kaka ba pasi kakati yo aussi pesa la kala Congo pas ezali pas eza ozo comprendre mikitisa kaka ocha nini ozo msaka mbongo wa mutu ozo mona eza kitoko te tale belanu ya mulai tale bele ya nini ya libanzi oza pe na mwasi na bana ba otanga pe kombo na TV bona miso ba te belebo kitoko te kitoko te ngape mobali ya bongo na fai na ngape na vai na epe to vana so pe na kimia te atanga mona ofuta mbongo wana to tiena ba photo to lobi na kombo ebite atanga mona ofuta mbongo wana na koka ngote na koka humiliation wana te ndio za mungala oto mwa bimba bazoyo ndio mbunja ndio mungala moko bia atinga makasi ndeko Marcel otala biso en tout cas je sais que l'autre faisait les mongo oyo docteur Sungela ngo puis l'orphelin na ba veuve hein donc mitse na pesa bandeko wana tango osala makama boy makamni belege za la freiner pour rien bandeko na bobota matata mama ba futi ba fungwami ba yozo futa te ya mongo mukiti eza pasi ba pasi voilà Yagabi donc c'est biso muke na vidéo tozotala sikoya tomoni Yagabi na ndaku gaita mwana na ya mibale asimbilo micro ozo pakola ba produit moko na maboko en fait ezaki nini oyo ozo sala na ndaku boye tomoni yo na tango déjà bani ko pota na nzoto eza ba là na bandaki ba soin na penza ya liboso pa pona ba produit ya docteur Mogijo ba produit na penza liboso apesa kanga nde na bengaka gaita ya ko filmenga ya ko sala nga mo interview na bandi na démarrer nini nanga donc ba mona déjà ndenge nazali et après ba mona pende na kokoma ozo mona nde nazo nde docteur Mogijo esenga saka 5 minutes nde mona nazo ki peta nanga na osala nazo sala bani nanga na opakola mafuta nanga 5 minutes OK on est déjà sali combien de mois ou semaines non moi te e bandeli penza e bandeli une bandeli déjà déjà goût na moi pas pour nanga ekomi pété na surtout mafuta wana ya nini MG MG wa suka wana ya lele wana penza lele de beauté wana penza donc ozo mona le pakola ngo ozo e moi long nanga ekoma kilo kwa moi mikolo et puis ako zongisanga ozo simbi penda bozo ka pété ozo ka penda pété est-ce que banda bino pena ba film moment wana elongeli ba film oui ba benga na otaka poudrette yo mboka ezele ba couche kaka mo pe ba couche ngo kwe na ngo ke kote moko sukule longi o bandeli lisusu ozo comprendre ko ozo obligé o bandeli jusqu'au mois nini wana on ko poplo pesa ko kangama o soki so poudre pembe o yesusu o koti scène ozo mona donc na uti musika on a qui moi sino za na uti musika banana tchaki poudre ngana 8h
ozomona bana ya tayi poudre na 8h nayebi ke 11h fana kende ko sala émission na tongo na lamuki na sokoli nanga na pakoli poudre na 8h na kauki na ye nanga par rapport à savon tant lobby et il plutôt tout la paix na action oyo docteur Mogi Josali pour la bande de plus au bazar qui ça même dans la poto ba soigner yo ba pesi yo ba pesi au savon fêlé ya au fêlé savon ils ont au sombi mafuta na ba pesi au savon fêlé et ces autres continuent kaka ou bien oui ils ont continué on dirait tout cas na 2 semaines on dit tout cas na 2 semaines. Oui. Ok. Bon, on a un yelo et pas qui journée porte ouverte pendant 2 mois. Il y a un peu de 2 semaines car il y a un côté. Mon Dieu, le tout déjà le 24. Ils ont le 29. Ils ont le 29. C'est jours. Ah, et c'est la calamité. Est-ce que après on est dans action sous docteur? Ouais, action sous ses alliés au docteur Asali et ça ndenge oya awa le cas qui sur place. Bazaki na opportunité miso sa makasi docteur Mogi asali susu asali libato libanda susu opportunité net na ndenge ni osombi produit na yo au lieu au futa sous DHL ekende ou soit opesa maboka mutu ekomi na ngote atiki na yango ou soit opesi mutu otindi mbongo pa bepande ko DHL atinda boy balé na bango yo mbongo docteur Mogi yo moko soko sombi ka mafuta pu ye moko atilo na DHL ofele ekomi liyo au fêlé et comme liyo donc après c'est bango avantage wana donc au somme mafuta na yo DHL na yo au fêlé au futa eloko mon côté oh siko bande wal bu machine matadi ba Équateur bandu kasit na bango nyonso tout DHL les a partout ba lu machine ne zali et ça partout oh non parce que les a et ko checker inango États-Unis partout occasion au fêlé na yo somi no ka mafuta na yo et comme na destination madeko ba ko banga belé l'autre fois maman abenga bi Yves na kala mo tachement ke awa na mpende mais mona la tuezate le rôle za mobile na te mais na zo banga docteur ba puinaye est-ce qu'ils ont vraiment colossal tu as neni ya gabium les cas déjà ngana zo na la mondambo et soignanga azolanga mi savon nana comme niveau yo comme la gite comment tu les bêta yo les zongate savon kaka tanga tena na kitoko et puis tu gabi est-ce que ça va motuya eza motuya te ok ba te be ba kanza lokola ba ki soleza motuya ya motuya te ok nani if ngalo balika moko boy o bima pe bo bimi boy ke boy o sali dépense au moins $500 pe sili ozomona bon siko pona ko soigner nzoto na yo moko pona ko soigner longi na yo moko ok yo bangela ngo prix poani ba côté msusu côté za ka cher ba côté msusu ba produit ça cher mais docteur m'oblige à simplifier na ye ok à simplifier na ye à te carnet bloc on a pris à bien pris assez nous tenons surtout à sombre na ye même ba jeune fille au benga ngapenda non moi docteur Mogijo tala ngana bébé pas zoom numéro papa kepe maman atanga ma photo pas maman yango na sombi nga bien pakola ko négliger te ozomona oui ezan nzoto na yo nzoto to la trompe diamant to za tomba or ba bijoux bongo elongi et sika nzoto tala moto à 13 ans côté ko za na mabe mais ala dem te bandeli yango e bandela film yango voilà ba bengo sardine e bandela film yango mais ya gabi yo voyage ko bima libanda mboka mo trop soko tali ba matériel za na kati ya salon Mogijo awa na par rapport à montant ndengo sali boy ni ba bongi so kitoko boy au ça les titres coopératifs nini banani bagoza moins cher banani bagoza na moi puis moko isa raisonnable au moins que non na ki tia ça mais ba salinga ko lekana ba tapoto mais puis moko mais prix moko za prix assez ah bon pas docteur Mogijo za prix moko ya assez tina Dubai no genda wana kuna kutu prix alikolo ko mekate ah bon kuna kutu prix alikolo mais pas docteur Mogijo ils a pris assez docteur Mogijo donc na ça simplifier makambo ba ça musa kitoko pourquoi simplifier parce que yemoko azo pesa ba formation ok on se comprendre yemoko azo pesa formation et là bezaraka mtu mutu atie afungoli moi salon na ye azo bikela ka wana te docteur Mogijo problème ezali que yemoko formaka ok
ye moko formaka bato asala eloko oyo ye moko mpe azosala donc azokipe makambo akoganye plus te ye azokipe mingi kobongisa. Est-ce que vous comprenez là? Si na suki donc azo qui peut mingi kobongisa bon moto. En général, OK. Bon moto. Bon opération sa cicatrice ba bonga muke. OK. OK, nous avons boy pour OK ba pèse au $500. Au prix boy, mais pas d'hôtel mogi ja bon moto. Au moins appelle que maki kiste de maki qui est ça souti. Mais la fois l'autre fois, au Yves nazolinga nasala demande moko pour la bande de diaspora, pour la bande de Wazapin Kinshasa, pour le mois de septembre. Et ça fait ni. Oui, c'est un bon Yves n'a rappelé non ça demande pas d'hôtel pour la bande de déranger la trop m'appelle. Et là ça fait ni. Demande de ça. Mais quand c'est un mois de septembre. Au bon ça donc il y a un nombre de demandes dans le bâtiment. Oui. Demande dans mois de septembre. Oui, na senga qui na senga pas d'hôtel Mogijo. Et puis na senga qui sous ndé bat bazako le la pas ba DHL. Na senga qui bango pe di susu. Dans le bac en tout cas na ça bango faveur. En tout cas bango pe c'est le côté a sombika qui c'est comme lié. OK. Mais la moun nous garder toujours taille. Mais nazo mais la qui c'est docteur Mogijo sombela a ça la kinga. Neti ba tension na yo ka susu ndezaki nyoto kolemba mona faiblesse oui bandi banana mutu tinani donc na yo ka ngosuté. OK. Apexina pe ki sa mundelete. Esinga melaka ki samde na tongo na poko melaka oyo. OK. Donc so na meli yango na ebisio na omona penda na koti toilette ti do toilette ki toko ngaza na bamuta ba constipation. OK. Toilette ki toko omona penda ibumwezo kende. Ozo suba donc ozo ko suba ebele. Yango nazo dimne so ki po otindi mbongo na yo so oza omoni ko za munene makasi o déborder otindi pe mbongo na yo e ko kende pe ka ko fele. OK. Quand on a otelo pe ka la DHL ko fele. Nazo tambola kaizaki o kele makolo pass. Nazo pe ko kama makolo pass. Na yo ka ezali susute. OK. Neti mu Congo. Na kwa kwa mukongo so da tem na cuisine na osamsa na zo ka pa mona mukongo balinga kit na fanzi na ko pa ko telema na fana telemi na olamba na telemi na za debu. OK. Bon misu flou misu flou mikolo ndenge misu za osala nga na otambola bena so mona na ozo mona ke na mona penda bien te. Siko mikolo na otambola na clair. OK. Na otambola penda na za nga clair. Pas une tension baba. Tension te za déranger. OK. Attention bandi moi même so écoute et na écoute na misu et saliboy donc quoi attention là parce que comme stable pour ça 13 et demi 13 donc mon sikoyo clair pe côté donc êtes-vous si ce qui est diminué attention tout est long oui quand si mon nene zappe bien te pour na ma attention ozomona mon nene za bien te donc on a mis la kiss nanga na comme ce qu'on ressentir pepele makolo pepele. OK. Oh, na comme parce que la matana mutu kaboso ni mutu keza mwa mulai boy. Pona chalikolo. Na siko. Voilà. Na chalikolo na mati. OK. Maintenant c'est dit à quoi attention. Pepele. Ben ici quand il y a monde na bino univers na bino ou bien ils allaient par rapport à corpulence bon attention peut-être ndenge bandela na penda na yeba penza te. Na yeba penza te. Je me rappelle tonton mo tozaka na mama Sika. Tozana mama Mosika côté ya école moke. Na uta Luanda. Tozana mama Mosika to vandaki na moni nani prophète na bango aye. Mama yeb tazaro leka Mosika benge prof aye wana. To pesa li ba pesa ngambote ngapna pesa mbuta ay singa binanga mama. Soko bonde la déclara ka tension, déclara ka AVC. Ndé. Na yebi pete wa kuti na obela pe tension te lote. Aïssa nga bongo akenda na épée donc ce qu'on a sima batension eko sala nga na bi au fait tu na lobanga na nga na bengi Mosika bi azama kasi ya kosakana te donc alobela kanga yango vous comprenez donc ce que ezaki il y a bien te parce que ce mon prophète déjà lobi likam eza bien te mais cause appelle na problème dans l'univers na bino te tellement souci ba fingi go finga ni nga na souci. Au final, on a reçu souci, on a finalement pendant 20 ans et demi. Pendant la bandi monde, on a finalement ma finga nyon sur tom qui n'a sili basisa. Et l'on est au finga mais on s'alangelo. Non. Alors,
mort ya maman Aboti Major Bissadidi Aboti papa la biso Major Bissadidi vraiment que son âme repose en paix que son âme repose en paix mais Major Bissadidi akufeli maman na ye Major Bissadidi yaza grand producteur oya binisi biso nyonso po asali ke biso nyonso ba Gabriel ba nani tozala nde tozalelo to yebana misu bakena ba poto ba nini ba bala misu bazo pe ba vie misu pe ba yebani to misu pe bazaki ba pasteur net ba pasteur de la foi azaka pasteur mayeba azaki ezaki akati tie bima na misu bato c'est Major Bissadidi ba pasteur patron ba Serge Mwembe on se comprend ba pasteur moko escroc donc c'est Major Bissadidi ba belle vie ba via ba biso ba bakata ba bijou la reine donc tosé belé ba de Londres ba mama top to bima kuna donc tos ba miraesa ba dadi ba tosé belé donc to sali groupe na biso WhatsApp auto soutenir Major OK $10 20 30 50 tout auto sala wana ezate ke poto to pesa ya kunda po déjà ça sali nyonso ça ke ba nécropole ça somba ba libulu ça sali ba cercle sali ba kam tout mais ça ka symbole maman na biso oya bota so producteur a bimisa biso na vie sali nini akufi moi symbole ka to tena vie to sali nini to pesa Major Bissadidi ba fioti ngoma ba bengaki to sola ne ku jour wana ya fioti ba mo de ngona plus ba de Londres no so batie Jani Fay tia cotisation yo kanaka te Major mutasali yo Major mutabimisa yo poke poto wana donc au monique donc ba sala pende fort ba sala pende fort bozum ça sensible pour te repesa so Major a patron mais maman na le quoi kufi to ça nini symbole moi symbole ka ça nini yango yo nde maman kufi ndo saki dépense vous comprendre oyo ezalaka wana mais est dans la famille les lope ba koloba baotalela bino penza artiste na lisu moko boye lelo soki en fait bosali acte auto oluto loba peut-être lobby à cas de pépin Major en fait c'est notre espace wana te ndenga bomba artiste mususu pe wana takanda pesa espace bino ba réunion excuse ba réunion ba uti Angola baolala wapi voilà délégation mama mira bazo apesi bango chambre OK on se comprend yo parce que ba chambre ya pesi bango na aza pesa mbona ngote mais tane ngo betaka et puis tout na bonté ke bozonga mkoni ozomona basa da 3 semaines makamunyo surtout c'est to bito sa ve na biso awa to sali ozomona donc ezaka ka moi soutien moko boye ya kozala reconnaissant et pas Major Bissadidi c'est ça voilà il est l'artiste et puis programme eza lundi to za la veille mortuaire OK na soki quartier 7 banjila on peut binga za mona njilité on est la 13 soki 13 na 7 pesa le kozala et puis morgue za soki na 7 susu na nini wana peto ke kuna na nécropole ozomona tozala wana ba obazolinga baleka na baleki na quartier 13 et puis la bango pesa wana voilà nangambe na atiki bato bajipe masamba déjà baotia podium bazo bongisa déjà c'est ça voilà nangambe pe ya Sina tout monde ndeko maman Nadine Deborah Masamba azali bon ganisa ya Mami la Chat ya Mami la Chat ba sina pe Mami la Chat aye est-ce que vous avez na pena ndeko pona nga pena na tika kovanda na été na tika pe tourner na été na tika pe kovanda na été to sola pété ata un moté OK mais ndenga kufite non to kutana pété mais ndenga kufia eza ka pasi mais na mleki Mami la Chat petit na ngayaki mais leki na ngana lingara mingi to sola très bien léona ozala kuna na pourquoi après cinquantenaire pe na ozala mais négligence oyo peut-être bango ba moni na part na bino ba artiste nanga mona bango ba kufeli boy ko ya kotala bango to boy te omoni makambu oyo bongaka kotelema lobi asala ka njonjing te tout ça omoni makambu oyo esengaka kotelema vous comprenez de fait ki moko na bango moko omoni bango baza trop réservé ok c'est pas ça moko na bino moko fa telema ozomona moi makambo amira esa biso telemi to telemi to sepi makambo emonani bakunzie pe bembe ye to kunzie faut to telemaki on prend la place ça va falloir moko na bango pe telema OK vous comprenez les akabe groupe muke ngenge bima bon bazala ko lala balinga basalela bango
Vous comprenez? Parce que le monde n'a pas de temps pour le bon. Le monde de ça, le monde de violence. Tant que Cambo ça mis malamment qu'on liste. Mais ça la maman matin on utilise à l'ending fou tout monde. Il faut télématique. Pas besoin de télématique. Donc on y a télématique ezaki groupe moko to ça qui a ba fille to sangana to bongisa to za bomoko. Directement les mira ça ko fina longo du kombo wana na timba la moko. Na tima maman matin na mira ça na côté si ba garçon. OK. Ndo moni mbongi pesa paki. C'est qu'on a comme ça les camas sinak te. Faut bango moko na bango muta sinak atelema basa maram na bango. OK, mais na bolingo yo zala na ba ninga na ko. So ba benga ke yaka to za associé na oya. Mais nga na koko bandango ti. Wana penda ata yo moko limbisanga. Ozomona c'est ça. OK. Bon, on continuer et tout ça pe na moi actualité le leza na table na biso ya lelo to ko le kango beti le kwa déjà na Gabi mama Tumba au lelo aza comme invité na biso to kango fils à la salon mobijo mon choix de beauté à on a venu Kabamar donc juste arrêt Maingalou donc égal pas va faire ça na mo so tali na salle d'état de mettre aux awana salon mobijo au yawa au bendi beauté le ko la Gabi au bendi donc confusion ko tuni na za na ngwa na ebité so lelo samedi mais bien mais to bibi na biso na bengo marika bongo talingara na ye ba karaoke yo saka na maria nganda ya na yebi kombo ya ba mais ziko yo ya Gabi zo bongisa suki timo kolo ya mec lelo jeudi zo bongisa toujours beauté zo préparer samedi dimanche le ça bien non nayaki danga kaka suki nanga eze koma esalite la moni ke suki baby nde na ye nanga na ye ba sala nga suki ba bongisa nga suki bonga bon écoutez pe ke le pe na nga pe la tournage voilà c'est ça merci ça c'est bien est-ce qu'il arrive un peu déjà ba tonga ya Gabi to ya Gabi pa tonga mutu e comme mutu wana mais to so tonga kaka e comme kaka nga bien nanga ta da tongi nga mono yebiso. Donc jusqu'à présent, ma Gabi peut attendre à l'année. Après, Gabi batonga ranga. Gabi batonga ranga. Si vous sur tongi mu de combien mu toana. Ça on a des solutions. Et le rotin, sonité. Et ça le rotin, buena tonga ngate. OK. So you sko batongi combien lieu. Et ça ngelo opekati. Le rotin. Là na moni. Ah makamwana te. Oh atongi nga tongi nga na maîtrise belé. OK. Ba maîtrise belé. Le temps nous on dada li solo na ya kotonga na ndeko Davina après et puis Palmiche. Lelo et peli moto dada auto réagir mon maman top et ça lui vraiment désarroi à makasi au lelo na mata bazo fingama avant tout na ina telo na no dio moko eza émission monde moko tout ça là abi dada plus loin atonga même maman na ye moko botier to ka ngwa sim biso na bino awa dada tonga maman na ye la confession. On a dit que ça va mal au télé, moi, le dans les solos, il y a des azabos, ils sont ratés pour maman, maman, ça il a ma chance d'ailleurs. Voilà. Ya Gabi, yo zala maman top. Le bi akanga ba chance dada. C'est ça on va baiser, on baise au moni. Émission pour les lengue. Et mon paiement le côté ça va bien. OK. Donc ma top ako kanga chance à dada te impossible. Ma top alinga mi ba n'écoute ba avancer. Vous comprenez ça social ba ya ba ne makasi. Mais surtout nous mona maman pas insulté na kati ya dossier oyo lelo ya makambo ya kotonga sila. Et comment ka bongo ti et comment bongo sokina ti geta salaire bazongela ngati. Bazongela nga. On se comprend bazongela ko finga maman na yi. On se mona. Le quoi peut dada ça erreur. Bazongela ko finga top. Donc là on bakana dada que prochainement le quoi la quoi qui na mbeba. O yepe mbali boso to mona peli kama peleli. Ezaka peut-être abimika victime na likamo boyo ya yebaki na ye mutuna makolote amibwa kelika lilobe kangiye. Vous comprenez? Donc prochainement so bato bazo loba talaka misapi. Mikoto ya système matala musapi, tala musapi, tala téléphone à moto. Azo sala nini?
On se comprend. Parce que comme il soko lobi ka loba ka likambo pa ba enregistrer. To comme na pasi, to comme na keba. Mais dada lobi abanda ke sika wapi bazaki na bandeko mais kotanga kumba sila tangi kumba sila te. Bon, atanga kité on to lobit. Atanga kité. Mais le kola et salika te dada pas alaki. OK. Ozo mon. On a bien na makamwana te. Le coup c'est comme ça ezaka ya zaki pe na kata mutuka. Le moni ke lati na ngoka yi. Ozo mon, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'il y ait ça la mission te. Atika na ngwele kaka bongo. Ozo mon hein. Atika ne ka ile kala ngoka bongo. Réaction maman top dans les news na maman top. Bon maman top azoka passe. Azoka passe parce que les kameza mwana. Bana ndem to bazaki na kata mutuka o ezekelaki bango maman top azaki te. Ndé bazo finga tout ça ndé zo sali passe. A uteko benga peu tout à l'heure awa. Ay singa gabi ta na telle émission balobi ke ngana yo maman Olive vandi sa biso na Dubai atuna ki biso makamu soki ya Belgique alobaki ni soki ndenge nini ngana bi mon colonel est-ce que maman ana temps makambo wana e banon ndenge nini to épargner maman Olive na makambo yo azana rien à voir na kati to épargner ye o balobi yo mtolo o sale mission abika bo tindela ngem mission ngo na salit balo ke mission ngo bo mission eza te kana munoko eza ke bato ba ba base na bango ba sali base na ye en fait ezaki pona nini ba ben sur pona Belvi bo sala na comprendre pe lo kalobi te na comprendre na makelele ndo taki libanda na comprendre pe te ce qui paraît ce qui mis dans ta salle ke mission na ngana esenga bina ye bo tindela ngaka se mission ngo oh babi Gabriel il me t'a fait mission non là ko beta maman na beta masolo na pambatin. Est-ce qu'il y a possibilité maman c'est une grande dame possibilité zali maman topa benga si là on a ko te ya bisinga ba bloqué abisila ska bloqué abi alinga benga ye pour s'excuser pour na mwana mais akuti ba bloqué si là a bloqué maman ndenge matopa bisinga. Oh, benga benga et vous avez raison nini oui si la bloqué maman top bon naïbi pété pourquoi oui est-ce que vous conseil intermédiaire wana te ya Gabi uluka ko chatere d'attente te maman te na benga sila en sola nai eza bana nde basali erreur on se comprend ma top atindi mwana te mwana nde asala ke erreur na ya entre bango ba ba jeune bazo solola moi li solola mutu ekoti et puis quand ils allaient à kaka, ma top n'a rien à voir. S'il faut le la maman top, on peut ces messages mon corps et vos amis. Non, c'est na ko yebisaka maman top a benda dada matoi mingi. Parce que ils sont tous artistes. Azala le ko ayaza mwana ya maman top même bat mususu mutu sa ko sala na yango. Mais le ko la yé azana maman na oyo azana musala oyo. Faut azala la partie prêtée. ala ki sa position te azala tout droit omenga na azala boy na la position te ngala azala tout droit yo mo za famille bota na ka bongo te nga ko na ngezani so yo poser nga question o nga kela moni kelika mwana ezaki mabe so na lobi mabe wana na sali mabe OK pour comprendre na ko ba mabe wana te so na lobi mabe wana na sali mabe. Vous comprenez? Donc, sur le but, que non, à tes côtés, penda, abakou que ça qui m'a bé. Abakou que yinio. So bi que côté, famille bote ça qui m'a bé. Et yinio. Donc, là, ce que le problème, n'a pas wana. Mais, j'aime mes deux sœurs. Na linga bango, pour na linga ba bongisa. Nga na zate, na pe côté, na fuli te. Na ozwelo côté. Nga na moi sa tembe. Ata na ngote. Na zana nga muta tembe. OK. On se comprend. Na ça tout droit. Donc koto yo na koto na linga bango mi balé. Parce que na linga ba bongisa. Ata ba kozala nde bazala ki sou liboso te. Mais le fils que mbote ndeni ndeko nanga bazala bien. On se comprend. Vous ba makambo na papa ba isa nini esila. OK. On se mona ngala zala ka bongo. Mais ba dumso kanisa. Donc mona okaka bote kala mingi tayo te kozala ke naza muta famille bota. Kala mingi tawa. On se comprend. Donc mona makambo. Confusion. Yo za baluka kaka.
Voilà. Donc, maman top a fait ça comme on a conseil parce que vie est compliquée. Ah, peut pas bloquer. Vie est compliquée. Mokili balukaka. Moi, mon client tozao et balukaka. Donc, on a dit qu'on finga, il vit pas na finga yo. Ou peut-être yoza na moi nini boye. Allez, na te côté msusu et pas les ketu allez. Na côté la kaka les ketu na pesa position na za de ketu na finga il vit pas. Lobby. Au mona esiko il vit pas na kokoma. Okomi ce qu'on a soni au banda ndenge ni. Voilà. Mokili tournaka. On se comprend. O pédale na vélo ya kimbambala o pédale mokili a compliqué. Vraiment. Ozo mona lelo ofinga Gabriel. Mais lobi nango ebité et sika mususu yo ko nyata ngande siko mutu batyenga wana. Voilà. Siko komi ko zonga sima. Ozo mona ndeni no salate. Voilà. Mais est-ce que Gabi peut sur le rana de comida, sur le rana de essai? Na so ba ote ba boma mutu. Non, par rapport il y a ben site où je vous t'amène. Baboma mutu te. Siko nana aloba aesa ba makambo wana. Biso mokoti. Banani batungela ki ba mida ba voice one. Si biso mokoti. Ozoka so biso to tungela ba comédien. So biso to tungela ki bango voice te ba nga baloba. So ba resistra ki bana wana te. Ba mida ba nga ba ye balikambwana. Ozomona. Biso monde toza mitema mabe toza mabe makasi. Tola tsa mutu moko chapeau kaka te que non si la ndaza mutema mabe te biso tout toza mitema mabe. Ba comédien na ba comédien. Biso ne toza mitema mabe o mona pana bana mibali. Oh. Te ba sa makambo ko basi le ko ba PD. Ya Gabi. Bolingo bino ko na ngona univers na bino lobi ke le. Toza mabe makasi toza mitema mabe. Ozomona. Voice wane koma kuna ndeni. Toi mitema malamu te. Ya Gabi na mona ndenge lela mama na yo ezala na terrain municipal ya kala mwa ela matongia ezaka wana lilo bafingeli yo mama ndenge bafingi mama top o dada siliki pena bazo finga mama na ye alobi ako kwa accepter nyonso mais ya mama na ye ako accepter te ya moni aye pour que zongisa mama za artiste mama nga za artiste te. OK. Mama za artiste to mesa na kufingama. Tangu yo mwana ya mwana sa geta ata bachona ba groupe oyo bataka oyo sansa mbongo groupe oyo bataka kisa so komeka ko loba libosa mikolo te. Yo vanda kaka nye. OK. Ozoka. Ya na oloba. Asali na ye mabete. Eze erreur esala mika te no bazako solo na bango. Poto beta kama solo bato. Po bafingite. Bafingite ko finga ne bafingite. Mais babeti li solo. OK. Li solo pe koko sepesa mutu te. Siko ebimi ndenge nini? Babeza ba momi balé mi bali bazali na sima nde ba. Omoni mutema mabe. Siko peut-être bana na bakene pa mutu moko pa tala. Tande bazako sabi. Ko chindambo. Mathieu. Omona pe mutu pela mutu. Bo chindango ekende batindi pe. OK. Ozomona. Donc ça passe. Taka to kuna mira esa bana mo bakesa la publicité bakesa la émission na nini oyo ya libanda wana. Soki na nini wana? Na kimpoko kuna selebambu libanda. Na selebambu libanda wana. Bota eska ba ko kuna balingi ba ko kuna mira esa. To ya to bika selebambu ole ba bakeza ne kopesa to kunda ba Diana bango ba welisi. Bake ko sala émission na nini na libanda na ba $400. Biso ko kunda mira esa wana. Vraiment. Ata mbongo ngo ezate mamo evanda ta un mois na morgue. Mais baba iboli pe mbongo na 50 ans ma mtu sali ya ofele cercle ba kabeli bino cercle ndebagi nango yango wana ba kabeli bino ofele lokuta cercle eza nango ya ofele eza ofele ba somba ki aza bisote cercle eza euté ko mobali na ye. Mobali na ye yaki batie zengi na kati blanchard batie zengi na kati ba kunda mwasi na ye na cercle na so ba komi balongoli ze atindi mutu mobimba. Je fais des corps. Je fais des corps au Azana Luanda, Zapena Bani, Toko na Luanda. Asara ba service one.
atini mutu mobimba penda ya kitina Congo aye na cercueil wana aya longoli zeng abongisi siango ale akundi mwasi na na cercueil na même cercueil mobile na tindaki cercueil etali biso te moi pas cercueil etali biso te mais service et salemaki eza garçon moko Patrick camarade major mutapesa biso ye pas baka okabila mira isa cercueil mais le quoi cercueil wana bimaki mobala na insisa ba kundaye na cercueil wana apesa ina so cercueil te asali service na pesi $1,300 ngai na pesi $1,300 azamona poto $1,300 ngako tuna senga bine loko bako okabila mira isa cercueil quoi cercueil ça se doit à $1,000 aboya na motema moko comme on est Patrick aboya na motema moko alobi bakameze bena na nini ngako na espama pas masumu to ça sous service pas na été po to futi eza normal apesi asali biso cadeau te faveur ezate asali biso faveur te 1300 ngam na solo lina ina bondelier aboyi. Vous comprenez? Abika le quoi le beaucoup nini corbière et kenda ke lali na lufueye et que sous nécropole ale ba service à nini aboya le quoi to s'engager to so de corbière bosani pesi 1300. OK. Aux monde après ça biso ya ofelete ngazo bana TV comme on est Patrick camarade major soki ya Monica pesa qui peut ofele aya alo ba que no Gabriel pour nini na sali no faveur yo zo ba que pesa biso mbo na pesa ki bango 1300. Donc, ça dit 1 heure d'Italie solo pour les reconnus qui tient à $1,000. Aboui. D'abord, la nombre monté. Ya wapi. To foutel ya mombon. OK. To foutel ya 1,300. Vous avez rappelé maman na biso nana tataza? Oui. Biso ya terrain. Terrain apesi mwana la Miraisa. Là tozo banda ko kabola to benga mwana nana takaza merci beaucoup na ato sali. Après si mars terrain 20 sur 20 na maluku. Mwana Miraisa a rejoint terrain na ye. Maman na nzamba pambola. Nzamba pambola. Ya pesi mwana na ye. Ça c'est bien. Toujours on a dossier na biso avant que to chité. Dit lobby maman Sila a bloqué Maman Top. Est-ce que yo le lo soko ki o intervenir dans les camoy? Vous assis que qui mieux que côté entre Maman Top na Sila qui mieux pas bloqué déjà qui mieux que côté nango parce que Maman Top pas répondre na été et na ça qui peut dada kata atika makamba ba ko répondre parce que ezali kambo toko samba nango te eza preuve à l'appui ozomona toko samba nango te iloko ezali ezaka ki akata makamba ba ko zonga ba réponse pour maman na tika ko fingama parce que so ya sala émission ezongela ka maman. OK. Ozomona ezongela ka maman mais si la za mutu donc tu viens de finga bango boyina ba Belleville si la Belleville va finga bango boyina nzoto pe et ça rappelle moi mais baza batuti papa ba finga ko di 1er au 30 ezalia biso ko to pemaka. OK. Biso ko to pemaka biso pemaka et puis ko finga ngo oza mwasi mobali bako wa no finga na bango eza prompte mais mwasi ezara bien te biso ko to pemaka yo aussi monta mais bango ba pema te aussi monta na bango mais na biso que na sali 20 quelques années ya ko finga. OK. Ndumba sirene et c'est ça mutabakisi et boye na finga la façon tout to so mesa na na yebi internet ko yindela nga une semaine après une semaine et kati na na yebi parce que ya basile na Belleville de continuer ezaka so c'est je sili mo 2 ans 3 ans donc il y a 3 ans ozomona aïe soka ko cesser les faits nzamba sunga penza oui ça va moni nzamba sunga bango nalobaki déjà ata bakoza sunge bazaka kalate mais ata mbote ndeko nanga mbote ndeko nanga pe boni oza bien ozo comprendre il go sala bien Thérèse a bien relu message jamais c'est un bagarre kwani baswani par rapport à Oizaki à mwana ya ndeko na ye oyo asomisa kina ba réseaux sociaux bimaka wana Thérèse tango asambaki ameki ndeko na biso 7e a kota dossier ngo a lobeli ngo et pe na mabe makasi
Alors, Thérèse Andrea Gobela, bon, comment on s'appelle Anna, Anna, comment je suis Vous t'appelez qui 7e. Et 7e plutôt. 7e de la Bella qui va devenir Anna, comment Balati Saka Batou. Balati Saka Batou. C'est le soir de la moto. Allez, Azui pour bien, il faut Balati soir. Donc, Thérèse Lobi, jamais à Colim sa 7e bagarre. Tant que nous sommes dans l'univers, la bino, vous connaissez nous à la Kakati. A Olimbisa. A Olimbisa. A Olimbisa nae. Ok. A Olimbisa. Bala yepe Teresa. Bala kana kana suzi pe to Olimbisa na tete. Mais ba Olimbisa la ka ba kuma kokeko. Moko kota na ko benga na ba téléphone. Bakutana. Eza na te yo na bit ko benga na ba téléphone matanga pe akendaka. Ayaka matanga bakutanaka. Na matanga Teresa. Oui, yo yala ba kufaki. Azala ki na bango. On se comprend. Là il va observer que maloba Teresa c'est comme si on a commencé le mot moi te eza déjà c'est solo li déjà c'est fini. Le za ba ka yango wana. Cela ko benga na téléphone bo solo déjà c'est fini. Toza bandeko. Toza bandeko. So c'est bolim sitende de son ici là. Oui, c'est la bolim ici point. Mais qu'est-ce pour ça les c'est là mon tableau na téléphone, c'est que déjà c'est les faits. Ça bon? Casse. Oui, c'est la bolim ici. Voilà. Le domoni par rapport à Bimi Awa Mongita Award. N'habitez que maman Gabi P Aza nommé babela bon. Ba ko na ki parabilo ko wana te. Na lo bango butu moyi. Na ki pana biloko te poza no ba tricage. Voilà, nominé. Et na ko ba tricage, na ki pana nga ngote. Oh, nommé. Comme yo kamara na hotel na makambo ya ba biloko na ki sasa ya na ko ba tricage. Na kota kate etalaka ngai te na kendaka pe te. Tika je ndenge enquête ça les maka ba sali sonda. Mama nga na kendaka na ngai te. Na kendaka na ngai te. Na yeba pe makambo elekaka te. Na yeba tina nango te. Voilà. Mais tout moni lelo ndeko Belleville ba teba en catégorie moko na ndeko Sila. Ba ti Ada, ba ti pe moi 2-3 personnes comme ça na kati ya catégorie wana. Ndeko Belleville selon la famille Bota Batali Balobi tricage ezali même Belleville a se retiré na Mongita Award na bitu tant moni Belleville a se retiré na yi pour habit tricage ezali na kati c'est comme si bandaki avant bango ba yebisi na sima tout ça je sais pas tant ozo mona Belleville longwe Balobi Akimi Bitumba Akimi Bitumba te a se retiré na boyina ya za libre asa libre a se retiré na yi et à quoi mateza qui est se retirer naïe. Yangwana. Oui, maman bi gagner baba yo gagner sous le kola ba jela. Ba jela ba uta kala ngambu kuna les abakuku bango moko. Ba yo pesa sous maman bi gagner les sous ya wate. Tricage des koto. Ba jela ngwe mama be. Nganza bila. La mongo bien ni ya Congolais ça compliqué, Congolais. Congolais pour gérer été. Congolais ça compliqué. Tricage on yaka na mongo amitié tu ndenge. Ngana yebisi que na yebaka te, na kota kate, na tuna kate, na yebaka pe makambo elekaka te. Oyo ki réponse na ngate. OK. Ngana ka boyi, ngana sala na ka maboki. OK, donc nous avons été boyé, vous avez et talingate. Et nazwa. Nazwa ka kala. OK. Nazwa ka. Mais la kenda na li susuti. OK. Ni ra batapoto hein. Batapoto te. Eza pesa batapoto eza awa na kenda susuti. Na lingana na ngai ti. OK. Ba bengi saka pela ke ona ke kozwa soki to fa dadi kamba na kenda na ngape karati. OK. Ça c'est bien, tout le monde c'était le biso. Alors nango pesa bandeko adresse au bakoyi komona docteur Mobijo facilement na le lendo nyuso pour awa makameza très bien vous avez déjà battu na biso atanga vous tout so de tena ngo senti que chocolat frappant chocolat frappant voilà au moins le docteur a osunga biso vraiment awa alors adresse oyo bakoyi komona docteur na facilité bien que les numéros les a affichés wana mais na moins de comment on peut agent na moi pembeni ya quartier Matongé, on a pembeni ya Kassavu. Ya na Matongé toza en face à commune. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino
pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nene temra ya point chaud ngabwa toza wana so otalika komona docteur Mogijo soki miso eza flot tout non que pas docteur Mogijo ata bato ba matana ba bisi bola so yango yo donc eza kaka face à commune. Donc na yolo toza na terrain Kakar au pesi terrain Kakar mu Congo na otali na okatisi na nini na station wana otali ka likolo boye pour ozomona bakomi docteur Mogijo wana kaka na Kimwenza sur Kimwenza kaka donc comme kana station sur Kimwenza katika prince omoni bakomi docteur Mogijo wana na lemba pe toza na Lubefu numéro 17 hein on dirait 17 na lemba a Lubefu wana soko kei omona pe nini na so ya nini ya cabinet so docteur Mogijo pe ezawana OK so na bandal yo pe sabiso wana na bana za na Kasavu bwana juste na numéro 12 otalika ka mbata police obenga mbata ayo so babeta benga mbata za wana mais sikoyo asala ndeni pour ko yamba bandeko yo et puis akabola ba jour na Gombe na galerie présidentielle ancienne au Mathieu Escalator ekufa so Mathieu Escalator wana donc matika escalator na premier niveau quand na nini na yo na droite na yo omona ka porte moko wana omona ka ba komi docteur Mogijo porte na porte na omona sous escalier o matia escalier tout droit ka escalier na porte zo mona wana ka betango est-ce que ndé ba savon ya feli ba savon feli ngona ko ezala kuna mingi c'est pour ben na récupérer déjà provision alors tu penses à ndeni pour la yamba yé moko mutu moko azawa mo pe salon le sous-sol elle a bandeko ba ko soma biloko pe kaka na kati salon na kabambar toi na kabambar na salon de coiffure mon choix de beauté OK ba sala ka pe nyonso so lingi pe massage ezali anzaka pe ne basalinga boye ezali coiffure ezali make-up ezali nyonso ezali okitika na rema tout le monde est bien rema ngalo okiti en face il y a égal oya mama Olivier oyo ikangama na salle d'état d'amé on a tout cas docteur Mogijo côté na surtout akanga c'est quoi mika bola ndenge ni so comprendre azana ba jour ana ba jour oya kabola donc lundi à cause peut-être comme ça yolo donc si on a dit bien Gabriel Simiso que docteur Mogijo na Matongé en face il y a maison communale voilà et Ayamaka lundi de 14h à 20h et puis les mercredis à Zongil sous Peka na Matongé et puis encore le mardi à Zali na Lemba na Lubefu numéro 17 qu'on est allé de 10h à 14h ouais oui jeudi à Zana Bandal de 14h à 20h vendredi à Zana Gombe na galerie présidentielle de 14h à 20h oh bon samedi voilà ça va jouer à repos bien samedi on dirait ça kana yolo OK azana yolo samedi mais il est fort hein amakasa kabolaka keya ape maka dimanche diaspora pe ba binga bisuka bi bazana beze ba mona docteur ba binga kasi oh amona na raté yo da posa kisi mososo mo ona kende kuna na yolo pe sotinda kinga na mona ngai ete na monika moko munene boyenga po
Yé a yamba yot. Fantomas, Fantomas, mais insolvable ne commence à moi. Afuta nyonga bato. Afuta mongo. Dia no nyongote za escroquerie sali. Afuta nyonga bato. Ozomona. Et ça là est bien, bati ko bela ka kombo na ye. Ozana ba camarade oyebani. Ozomona te ke za soni. Mwana poto o melimbo nganda ko kei. Hein? Kitoko te. Otinda bandeko bati ba photo na. Kitoko te. Na France on a mobimba tout à ce qu'on zelo olekela. Alors là Gabi to na suka. Na ngo zungisa bandeko pour le mois de septembre où ils allaient comme action topé opportunité à filer au docteur Mugi Josali pour na bandeko na biso plus diaspora nengo lobaki awa basombi kisi na bango moi numéro de téléphone basombi kisi na bango basombi kisi na Gombe kuna osombi kisi nini savon fêlé. OK. Savon fêlé. Ba peso savon na ofélé. Soki po sombi kisi. Po bazana ba diaspora bazana mboka libanda. Po sombi kisi na yo. Par rapport à batumso nde bazo ba biloko comité. O to pesa ndeko na ngatiela nga liembongo. O na sali bona sali boy. Docteur Mogi Jalobi o sombi kisi na yo. Batindeli yo ango ofélé. O futa DGME, pardon, futa BHLT, o futa agence mokote. Donc o sombi ka juste kisi et comme lioti esiko zali. Aux à Londres, aux à Paris, aux à Belgique, aux États-Unis, partout au Canada, partout au Yozali, au Angola, au Lubumbashi, au Banama Est, qui sinon est Kokoma, au Futa et le côté de Yosombi Kamafuta. Donc pendant un mois. Pendant un mois. Donc il y a ça là, banini wana do azo le loro moro boye presque leur CP sakaka clientèle nae. Mais au Rosa TP il y a Gabi aussi la banque le londing ba ta la biso boye ba benga pe ata de côté de septembre on a pinaté mais mon opportunité moi 4-5 jours au père Gabi au Rosa la pété au sur la docteur à limbisa moi 2-3 jours bato ba pressé na ba produit ba ça patient la Rosalati septembre oui ça bango pété docteur a bongisa. Té mais docteur ça bongisa kiti. Donc, ça bongissé. Non, on va bien aller voir cette émission. On va bien aller nous 089. OK. 65 61 779. On a le numéro il y a docteur Mogijo. Donc il peut bien appeler pa na yo. OK. Na numéro na yo ndenge tshena na sewana. Ba vous appelle numéro docteur Mogijo. Ba sol na face à fara. Na numéro pa docteur ça. Ils appellent affiché wana. Non, mais ba robe kitoko dans le salon. Mon choix de beauté. Là, quand on a pona qui yose na retard. Ah bon. Na sina pona qui surtout oya croisé wana na mususu eza wana izo benda na pena makasi tisi ya kilo donc soko lata ngo mona pena vanjo na nzoto. Ba tisi mso eza ko lati bo eza benda na kate mona fini yo esa dio so ndenge nini. Mais on ozo mona penza soko lati yango et tikio et bimisi taille nyoso. Donc na sta pona mi balé nanga. Ah, est-ce que vous l'avez ya Gabi pour la robe ou la penate? Mi kona comment on lata o. Ah, na comment on lata ba robe ki ba pantalon. OK. O peka ya. Comment on lata bwaka. O peka ya poto? Oui, ya poto. OK. Eza kitoko makasi. Petit sinango kilo. Docteur Mogi je n'aime pas bola na on se ça pour na ba congolais. Na pesi mbote na mi bange na ngai na pesi mbote na chuchu lwambo. Oyambe mo bange mo kwa. Azongi yagode chumbo. Yagode chumbo yanga ya kati akenda ayaki makamo pressé pour ma pangu na imo boya donc izaki pressé na pesi yagode chumbo mbote na pesi chuchu lwambo mona star za star na pesi mbote Sylvia Kake de moi ya bikini tété on de mi amour Mariam Vargas moi Sarabe na pesi mbote na yamete yangu na songa mbeli na pesi mbote na Rolima tout à charge na pesi mbote na Mimi Ngwango Marlène Bile na pesi do mbote do so skabo zali mwana nga Hervé Kanya na pesi mbote Gaita Kiseka na pesi mbote na bandeko na nganya so Gelor Kula c'est ça social Tito Mujiba na pesi mbote na Sébastien Kungwati kala mingi te Luanda wana moi une semaine 2 semaines ça ira bien. Voilà, Benda Beauté. Par rapport on a besoin au bonga, on a besoin au bonga, au commanding ngana zali, les ba betinga art. Ozomona ti. Konyoka mate benga na onga. So na posa na ko chika ona na ko chika yo. Na ko chika yo toza ana kabamba na are maingalu. Omandi na hotel. Na are maingalu na se anjetali dame toza wana. En face à égal aux Zaki à Mamou Olive,
Donc tozana en face au bois qui mis au monde c'est mon choix de beauté pas le salon docteur Mogijo et zawana en face wana on a cette détail d'amé on continue yo à l'aise oyeka ofandi ba ko sala yo ndenge nyoso kolinga c'est pour lingi o ozokende fête oye na yo kaka ndenge yo wana ba sali yo pone lamba na ope ba latisi okei na ba marié tout monde toi nyonso tout ba marié tout OK make-up nyonso ba ko sala yo nene botai sa kufela kiawa OK benda mo na benda kite balatsa ki a balatsa ki a abenda ki boté makasi on se comprend ça c'est bien tout le monde a mamba boyeza libala mongo boye ba invité ba ti ko lega ba marié est-ce que nene abeti bengo abenda ki boté makasi ndalega ki azangite nene botai vraiment boyinde mamba beto sengeza mboka na biso surtout puis na ba to bazana honneur. En tout cas, je tiens à vous signaler, n'hésitez même pas. Donc, Bobinga, le numéro affiché à Dr. Mogijo, à Osungabino, na Nyo Sopo, ya dos. Nalina sala mbela, mbela la batna surtout au basomba ki baterrain ya na maluku pananga. Bobenganga, bozo baterrain na bino. O ya zwa ki te, benganga ozo terrain na yo. Benganga ozo terrain na yo, to sa makamoto, to sauter to comme en étape mususu. To relancer sous côté ka. Donc benganga ozu terrain na yo na nataka za besoin batno so bazo ba terrain na bango misu ba somba ba benga raté et loko moto donc comme si ba sundo libino so que bunginga na zakuna te parce que na osa ba mbela to ana kata télévision poto ke ko samba na laksa bango ngana sentinelle mutu te pona kengela na vanda na ngengi na tenda maluku na tata bate da loko mutu na ndeni ndeko na yo moko bazali benga bando na bino batela na bino biloko na bino ozomona Ondoni bondo kuna wakata kata. Bobenga bozo ba terrain na bino. Bozo ba responsabilité na bino. Parce que ngana za ba voyage na mona okeno sala 3 ans ni banda pona zonga boy. Ah OK neno. Bon tout na kapesa oui. Mais siko système mapango yo ya Gabi. Nengo yo koti ngameza te po bato masala ga bede. Ngameza te bizoko za na eloko na yo zali. Eloko na yo zali ya ko zeloko na yo. Siko bango biso batiga ndengo na maba yo zongelo simba. Azongela ngate. To bot ko to sambat. Na kotuna soki osomba te opongana na batela nga sentinelle. OK. Pour les pétoles ba que na futanga mbongo na zaki sentinelle au perdre. On comprend. Vaut mieux qu'il n'ende kona yo, a kozwa pa a kozwa mapangu na yo oyo somba. Voilà. Merci vaut mieux n'ende kona yo a kozwa mapangu oyo bosomba et pas ya ndeko kona takaza surtout plus bopesa mbongo et pas ya maman na biso Gabriel. Tokutani Malasima, ceux qui nous ont invité, merci à Dr. Mogijo, Sunga Bana Konka, Nengozo Sunga. Très bientôt là, Tokuzala, na Kinkole, et pas Wapi, na Bibois, et pas Wapi, Dr. Mogijo Sungi Bandeko, à Sali Bango Pena Fontaine. Sali Fontaine, one. Maï Pena, donc, Baba Monini. Forage. Jeudi prochain, Tokuzala Kuna. Et puis à Gabi à la qui bande le bibo kuna qui a mis la banque groupe dans mon na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo
azosale azosale Samaka basangolue azosale azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu kundela nga Yesu bisenga senga sangalo na le bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakovanda pe na sima na ngai na le bibi ya bisenga senga sangalo na ye lokota nga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia Chirubu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyo
nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.